Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana na Biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Bon dimanche na bino nyonso, balandi nyonso ya BBC. Bonjour na bino, bonsoir, shalom, poichou, famillois, familloise. Lelo déjà le 8 février. Alors bon dimanche na balandi nyonso. Voilà, beaucoup tabou aimer beau partager. Et ça vraiment biso bien makasi mingi. Ceux qui n'ont s'abonner et pour ça la maman BBC bien makasi. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse, la grande famille. Merci na bandeko nyonso o bazana pour la maman BBC. Merci na ba message na bino na inbox sur TikTok et voilà partout na ba réseaux sociaux o maman BBC à la plateforme nyonso. Et voilà, merci na bino nyonso ba o bazo tenir à cœur maman BBC. Vraiment je vous dis merci. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous allez toujours wana pour la maman BBC pour les babisoté na musala otozo sala. Voilà. Film na biso lobi total qui déjà 8e épisode ya Compaction sur Bellevue Télévision. Donc lobi la yango comme d'habitude wani ratakate et voilà, titre nanga bomoni, photo ya miniature nanga pe bomoni et voilà quoi. Namoni batinenga trop. Ma BBC, maman Marie-Jeanne Bouloula ça qui sorti médiatique moko oui. Ndeko na biso Prince Ndayambaki bambote sikaza et voilà. Namoni insulte bimika ndenge ezalaka insulte ezanga ate wana mboka na biso mboka ya communauté congolaise eza mafinga eza ba jalousie moko boye ma placé ba réflexion moko boye oyo eza yango te voilà. Alors na part nanga eloko na kolobela bozana na chabino na chila bino vidéo comme ça to partager ensemble. Nazo senga na ba famillois nyonso ba familloise ba poichou nyonso ya kolobake no bandeko na biso ya TikTok et voilà préparation na bango ya Bellevue TV Award vote ici Sili parce que bakangi déjà et là maintenant bazo entamer bazo entamer préparation ya soirée ndenge ekozala boyoka ki bino nyonso ndenge toyambaki bana na biso bandeko na biso oyo biso nyonso tozo tombola kaka mutu moko oyo eza Bellevue Kandila Patrona. Alors bon dimanche pe ici Kaza. Alors
ezosenga na famille nyonso familioise nyonso asala nini atia mwa chweke na ye eosala bien mpona soirée wana ebima bien. Nazosese toujours pas ya kobeta sete ya koloba keno cérémonie enani manifestation ou encore soirée oyo eza belle vie te eza belle vie eza belle vie TV te ou encore eza pe Bella production te nde epesaki idée wana ou encore nde memelaki biso nani soirée wana te. Belle Vie TV ou encore Bella Production ou encore Yemoko Belle Vie Kandila Patrona Kikusa Aza Nakatia Makambo Oyo te. Makambo Oyo eza ya ba vrai fan ya Belle Vie nde baza organiser eloko oyo. Soko yebi ke no yoza yopoza parmi ba vrai fan ya Bella ko hésiter te ya ko contacter bandeko na biso na TikTok. Ou tu as moins $20 na au moins $10 na yo et ça la bien pour na soirée wana eleka vraiment VIP eleka bien. Donc tout sunga idée ya bandeko tout sunga idée ya bana bazana ba idée moko ya bien mais il faut biso ba mususu pe to sunga bango financièrement spirituellement pe pour makambo ekende bien tala kaka pe isekoti mbutu bon kokota mbutu eza ya koloba keno batu pe ba apprécier idée wana me basala neti kochola mais na sima kochola ba adapter pe susu idée wana. Alors et ça a bien vraie famille libota partout dans le monde. Mama BBC nazo mbongo te mama BBC naza wana kaka pona ko kolobela ba na biso parce que balobi keno l'union fait la force. Oya kozala oya yebi keno aza peut-être na numéro te azana difficulté peut-être ya kozwa bandeko na biso bokoki ko passer par nga enga na ko remettre bino numéro na bango mbala moko bokoti en contact na bango bazana ba numéro ya banque ya ba PayPal ya ba Orange Money Airtel Money na ba M-Pesa na bango na soki M-Pesa et voilà nous sommes vraiment na ordre. Alors to kosenga na vraie famille libota ata $20 na yo et ça bien parce que soirée wana il faut qu'on joue salle, il faut qu'on foute catering, il faut décoration, ils ont ba makambo ebele et surtout il y a année passée acteur ou encore artiste comédien au bazwa qui trophée bazaki au moins pas plus à 20 hein, pas plus à 20 mais il y a oyo il y a année oyo nombre est mati, c'est-à-dire que non plus nombre est mati budget pay est mati. Alors lisungi na yo et ça bien pour na réussite ya soirée wana parce que bino bozara soki eloko moko ma BBC bolandaka biso na ba privé pona nini basala ki boyete et vous êtes là o elobi atana nya lobi ke no mutu nyonso na miniti o monde alelo ekomi mutu nyonso akoma advisor mutu nyonso akoma conseiller vous comprendre. Alors c'est le moment ya koloba ke no idée ya bana na biso tokoki ko bakisa idée na bango te parce que baza déjà calé na ba idée baza déjà na top na ba idée na bango. Peut-être autre quoi ajouter et que kaka kenon finance et puis na prière likolo nango pour ekende bien makambango. Alors maman papa partout oyoza moi $20 na $30 na yo et ça bana na biso bien pour na préparation ya soirée na biso wana. Alors bandeko o pe baza na ba salon boza na ba maison ya habillement boza na ba maison ce qui ya nini je sais pas boza na ba établissement na bino oyo vraiment eyebani penza te. Beaucoup qui peut contacter bango na sens que non ce que kondima ko sponsoriser soirée wana et que ça la que non bako zoyo bako sungayo ya koloba ke non kombo na yo e ko zanga na liste ya bato mabanga te bako betela ngo sete ba osa mbala moko promotion publicité ya maison na yo. Alors benda kaka bidili zala maele zala souple ou eza opportunité moko ya peut-être ya établissement na yo eyebana maison ya habillement na yo eyebana ou encore nani salon de coiffure na yo eyebana boutique na yo peut-être ya cosmétique eyebana. Alors eza occasion moko ya bien ya ndeko nyonso o ya yebi ke no azana moi business na ye eza moi kokoso na visibilité. Alors occasion yango moi au sponsoriser na yo kuno solo la kana bango kendo solo na bango bakoyeba ndenge bako diriger yo et eloko nga na yebi eza que non boutique na yo maison na yo ekozwa visibilité tala kaka o eza famille libota. Alors chance pe sameli mutu nyonso. Alors c'est au moins ça je crois que non message nanga est passé. Voilà tokota na lisolo na biso ya lelo la grande famille na senga bino
Vous aimez, vous partagez et ça vraiment maman BBC qui tout comme casse. Voilà. Maman Marie-Jeanne Bololé a sali sortie médiatique et voilà. Tout l'andana no après de tozo. Non peut c'est qu'un conseil que le lot vraiment na lobby en tout cas c'est en si la bisalo. Non peut ce conseil makambo malamu zo ya mabebwaka entourage ya malamu zana bango ya mabebwaka mais so ezandingi na okyo zana bango zana bango menga pe so conseil na ndenge penza à cœur ouvert keba nani aza pembeni na yo keba nani ozota pembeni na yo mutu muso aza divisé pour mieux régner donc le quoi kabola on a battu pour pas bomelo chaîne eza battu muso aza pembeni oka po abike ozana battu bien te po ozanga battu makasi pembeni na yo po ba film no ta malonga te non yebiso vraiment tant que Marie-Jeanne Bololé tant que oza grande sœur oza pe icône keba battu mususu baoya afuli yo mupepa mabe oyo pe ozala jité ozala maîtrise te obimisa okoko bimisa nzoka babaka basekaka yo oyebaka te keba bato tota pembeni banani baoluka bakabola yo na batu un bon attendeur Salim nayebi kotanga okola bi obotama bien keba bato tota pembeni balingaka yo te po bango baya jouer na yo te bato baolingo tsa musika bango nde basalaka ba film baoluka bakabona bato bateti po otikala na ba bitesa biaka mpusu bitesaka biaka mpusu voilà. Tomoni bato mususu, c'est-à-dire analyse oyo nga mama BBC na okinango na deux volets hein. Pour comprendre nga na hôtel ma côté mon côté na okina deux volets et voilà. Maman Marie-Jeanne Bololé à lobby. Moi personnellement maman BBC na kolobake oya lobby lokutate. Po ba biso oyo to yaka kosala ba analyse to lobelaka yango. Et ce qui na lobby na kende dipa na chama ina monorote na dévoiler penza eza ya koyeba keno na nombre ya batu o peut-être baza pe pembeni ya sila ce qui est vrai à Zangiti pour ceux qui botali arriver à ce qui est vrai donc problème sila azoko quand même pas ko se maîtriser alors toko solo la na likambu oyo est-ce que maman Marie-Jeanne pardon est-ce que il fallait à Salango sortir il fallait à l'obelango na émission est-ce que ça qui est important est-ce que conseil à Pessi eza bientôt eza mabe personnellement nga maman BBC na koloba conseil à Pessi eza conseil moko ya bien parce que bango baza na kati ya boîte oza na kati ya boîte yana c'est-à-dire que non c'est sous-bassement bango bayebi ba makambu ndenge kindaka ata biso ndenge to bimaka boy to ye ko sala ba analyse personnellement moi maman BBC na utiliser ka réflexion nga pour comprendre likambu ya koloba ata ndenge maman Marie-Jeanne Bololé ndenge abimi boy na comprendre belé mais eza bato mususu pe ba comprendre ngote alors kobima ya maman Marie-Jeanne Bololé eloko alobi wana eza ya solo Tokyo Tokyo qui les décoche à droite. Mais le problème est que bakomi déjà kofinga maman Marie-Jeanne Bololé. Je vis quelque part bakomi balobi SB bobongama déjà kalate Marie-Jeanne Bololé azoya wapi azoya na SB. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont comprendre que non, oh, Marie-Jeanne Bololé a joué à na SBT. Marie-Jeanne Bololé, on ne sait même pas, est-ce que Asola Kanasila, toi, Asola Kanasila, mais hier, Marie-Jeanne Bololé, à chaque fois que ça va sortir médiatique, elle va toujours que non, si la c'est sa soeur, elle a un problème à Silaté. Ce qui va bengaye à Okende, qu'on joue, mais tout cas, comme on a été, vu que Azalaka trop na bela production. Alors, et comme bongo. Alors, lorsque na moni commentaire wana mutalobi que SB et les Abakouk Boza a déjà prêt à Koyamba Marie-Jeanne Bololé. Nathalie, j'ai vite compris que non, la personne na réflexion na raisonnement na
tango amoni Marie-Jeanne Bololé kobima. Donc pour lui à comprendre ya koloba keno Marie-Jeanne Bololé, c'est-à-dire kuna na ngambo et comme bébé, c'est-à-dire peut-être na bela production et comme bébé pour azwa peut-être audace ya kobima ya kopesa si la conseil boy, c'est-à-dire que non bango ya moni mbala moko que non oh déjà zulinga akoma pembeni ya sila. Je ne pense pas que nous cause la péco ou que ne pembeni ya sila. Tu dois lancer un message ya nani ya conseil parce que si l'andimaka conseil te pour peut-être au bima au que ne pembeni ya sila. Pour votre information il fallait faire et loko au vini à salaki pour conseil mususu omona mutu nyonso andimaka conseil te. Nga na uvanda na batu moko o balingaka conseil te mais balingaka batu bayoka bango ezala mabe ezala malamu je vous dis la grande famille nzamba sunga biso na ba milliers social na ba milliers moko boy auto se retrouver na batu ebele et surtout nga ma bébé sene na zananga muto moko ba principe na zape souple na compréhension na ndenge mabe te vraiment c'est pas facile pour moi de vivre dans un milieu où okutani vraiment moko moni on dirait bassesse, moko moni on dirait kimotema mabe, moko moni on dirait kindoki, moko tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi une personne humaine, c'est quoi donc mutoza nani. Il n'est pas dit que nous tous a parfait, tous a peine à mabe na biso, mais bandeko c'est pas facile de vivre. Yango monaka makambo ezo bilika na monde d'artistes et comédiens, c'est pas facile. Nous sommes en état d'âme, nous sommes en esprit, nous sommes en conscience, nous sommes en pensée, nous sommes en n'engé à réfléchir ça. Et c'est pas facile. Il faut peut-être que non. Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est vendu ça mon lit, mon nom à level nyonso. Mais mon toatika mutu. Mon toatika kaka mutu. Le bien tanani assemblée la kalobi que non Seigneur n'entre pas en jugement avec ta servante ou encore avec ton serviteur parce que aucun vivant n'est parfait. Tu peux imaginer. Parole non déjà la Bible et le Bibongo. Mouto lélia lobby Seigneur n'entre pas en jugement avec ta servante ou encore ton serviteur. Parce que aucun vivant n'est parfait. Bandeko, je vous dis, tous ces nganzama pesa biso mitema minene ya kovanda na kati ya société ya kovanda na kati ya bato. Parce que ce que ozana mutema munene te, okozalaka toujours mutu ya kokondane, okozalaka mutu toujours ya koswana, okozalaka mutu toujours ya kokangela bato binemi, okozalaka mutu moko boya kolinga ko sentir bato te. Et c'est ce que moi je demande à mon Dieu parce que il faut qu'on supporte mutu nyonso na niveau ne nyonso, il faut qu'on supporte mutu. On va dans la place Moroboé et le bien c'était qui? Et ça qui n'a nyangwa lubaki. C'était Gatsby. C'était Gatsby. Je crois que je n'ai une vidéo parce que je n'ai une vidéo parce que c'était ça qui profond pour nanga biso batu oyo to ce que vous avez l'été. Les amis, dans la vie, quand on n'est pas intelligent, ou quand on n'est pas trop intelligent, on ne parle pas beaucoup, on se tait. Mais c'est drôle, il y a au monde que batoma yele balobarat mingite mais bazoba nde belé bazoloba bazoba belé balingo prendre parole mais ça bazoba et c'est grave. Quand on n'est pas intelligent, on se tait. So mtoyebi yomo que non wa mayele mingite tos utanga na mingite yoka batu mususu. Mais le tout le monde rabato mayele belé bakangi mino bavandi kimia mais bazoba nde bazoloba. Bandeko, lorsque na moni et quoi là il n'a pour toi nanga sur TikTok. Nabino, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Na monde ali l'autre vivre na bazoba bon zoba bon bolim sanga ko bazoba peut-être batu o baza moins intelligent bazo take over bazo zo à place ya koloba na ba o baza mayele ba o loba esute bavandi kimia osoki po lobi mais mama mayele na place wana yango bomoni belle vie aza mutu moko ata osala sortie médiatique parce que bazo bande batondi sur les réseaux sociaux
moto abimi asali sortie médiatique bo comprendre sortie médiatique na ye na ndenge mosusu bo balusi yango topesa tosala nano exemple ya sortie médiatique ya sida. Lorsque maman Marie-Jeanne Bololé alobeli yango apesi ye conseil eza mpona nini sortie médiatique na ye wana oyo elobisaki ye biloko moko oyo il fallait pas koloba coaché par quelqu'un nani mutu wana et la même personne oyo peut-être akoachaki ye avant émission tomonaki ye abimaki mpona koya komanke mama Moseka. Alors ceux qui vont comprendre maman Marie-Jeanne Bololé vous comprendre que non maman Marie-Jeanne Bololé a pesi conseil na biloko mibale wana ya ndenge babimaki baye ko manquer maman Moseka et ezape ya solo ngai nasalaki analyse awa nasalaki émission je vais même insister à koloba comment est-ce que ce qui est vrai ozana respect na mwana mwasi te mais tokomona quand ndenge nasali émission boye parce que je vis sur les commentaires ezolekaleka r moko baofingafinga ye mpe mama Moseka mais lokwanga maa BBC mpe nazaka r moko boye soki nabwaki boye badonke matière ekei. Or soki oza mutu oyo osalaka analyse okocomprendre ya koloba ke non mama Marie-Jeanne Bololé alobeli yango conseil oyo apesi na par rapport ya ce qui est vrai ndenge abimaki amankaki mama Moseka. De deux, sortie médiatique ya sila et prouver que non entourage ya sila eza bien te banani bazo conseil sila yaya ki leadership ko il faut qu'on ait beaucoup de sagesse. Nani c'est qui? Et notre président, président Nani Félix, waouh, félicitations, sagesse nae, intelligence nae, yango tala ndenge akimisi ba rebelle. Ça a pris du temps. Et ça m'a yélé. Bino bokanisi que notre président de la président Félix et loko asali wana. Asali yango ka yemo ko ka na sagesse na intelligence nae. Ten. Il a aussi batu pembeni na ye et batu wana basungi ye na vision na ye basungi ye na projet o azaki nango pona nani siko yebisanga soki peut-être na entourage na ye to yebi réalité ya mboka na biso to yebi mitema ya batu non mon abato ebele bazo féliciter nous tous to féliciter Félix trop sage intelligent et tout mais il faut quelque part côté la azaye mon côté il a aussi batu pembeni na ye azana ba conseiller azana batu oyo basali que non aboutir peut-être na réussite peut-être ba rebelle na ba bima yo soi-disant leader parce que oki jamais kozala na entourage te dans l'entourage na yo oyo ko memo na réussite oyo ko memo na élévation oyo kopesa ba valeur ebele kolinga te ozala na entourage moko boye oyo ezolinga ko rabaisser yo oyo ezolinga ko bimiso propre kitoko te oyo peut-être que non tu avais de valeur mais bato oyo ko mema ba ko kitisa ba valeur oyo ozalaki nango c'est par rapport à ça mais na bomona lelo ka nenga ma BBC na sala émission bomona ke no ba kozwa mama Marie-Jeanne Bololé ba ko finga pona nini pona kozanga mayele nga na lobaka ngo na lobaka na bana kobeta ka sente awa bella former batu tu as ce sang là ozana eloko wana ko former ozana leadership na kati na yo ozana na formation na kati na yo lelo bella former batu te tango nga na bana koloba ngo ezaki poani moi-même je sais pourquoi na bana koloba ngo peut-être na ba émission na bana koloba ngo tellement buzo bedekaki ce qui botali Belleville lelo Belleville aza épanoui hein nangambu na bubu buzo ba ya ba artiste aza épanoui ozananga te la preuve est que botala kaka vini o ya vandi na Belleville bande belé plus abane pe ko jouer plus mingi est principal na ba film congolais ninga zalaka maele te ake ko bimisa soit disant yende azaki Poutine de l'écriture siko na minute o qui est perdant ye muto aleki wapi no luke kutu no monete ye muto aleki wapi aza wapi mutu bandeko conseil nyonso ezalaka ya kozwa te
conseil nyonso ezalaka ya kozwa te oza ntababe te. Essaie aussi ya koutiliser mind na yo, ya koutiliser mayele na yo. Yaya, lelo ba église, lelo ba pasteur ba koma ko café ba biloko moko boye sur la na chair ko sepela terre. Si tu n'as pas un cœur, tu au vent d'appel anda quoi. Mais yo nzamba sa ebiso que non. Toi kaka na kati église. Yo makolo no ka na kati église. Sko sandeni, loko biso ba mama BBC. Alors na sala ka ba biloko mususu boye na vandi boye, il y a d'autres principes na mi tchana nga na lobi que non. Oyo ya bien na zui ya mabe na zata kuna te parce que je sais que non a muto anzambe te. Oyo nyonso pa koloba. Ezate keka ke non ndimi mara moko je vais na reçoit pe tana nga mona réfléchir c'est lo kwa lobi ti. OK. Si ça j'ai poser question, je vais poser la question. Mais lelo mutu mayele na yo kaka ya bo moto nanu otiki yango mutu moko komi ko ya ko diriger yo alongoli yo na vision ya réussite na yo alongoli yo. Eza kaka batu o ba comprendre te parce que eza na mutu moko te o ya ko yebisanga ke non sur 100% si la sortie médiatique na ye sur 100% peut-être 90% ba betela ki maboko non. Sur 100% tu peux ça si la 30%, voire même à ta 20%. Mais le cola qui fanatisme, bandeko dans la vie ko linga te muto flataka yo. Linga muto za la vraie na yo. Au moni flatterie o so qui plus ba bazo flatter yo. Yaya o ya ko se retrouver place moko au simbi mutu. Parce que ngai na mlobaka ngo flatterie eza hypocrisie. Flatterie eza hypocrisie. Nde monde alelo. Monde alelo eza plus na hypocrisie. Marie-Jeanne Bololé alobi mabete a pesi conseil et a eu courage wana o peut-être ba artiste ba oki kolobela yango te. Dans un premier temps, il faut comprendre que non. Gafe uti koleka na SB. Eza na mutunyo so tout a sepeli nango. Po ye maman Marie-Jeanne azwa audace azwa courage na kolobabo. C'est-à-dire que non, na monde na bango pe ba artiste et comédien, allez-y comprendre que non, sous basma ezala ki ep abima ki boendeni. Pourquoi loba ki boy oya okitsa moninga na bongo pourquoi? Pourquoi ki loba boy na monde na bango. Tout ça ça prouve qu'il y a eu des artistes au basepela quitté. Outi nanu awa wa komanke nanu mama moseka atake no yo bima kite ce qui est vrai abimi azuba odasana koloba bongo. Il faut que toye bambala moko que vous avez partagé ensemble avec nani mutuna ceux qui conseiller na ceux qui bureau na yo. Pardon bandeko dans la vie ce que mon dit soit disant que non entourage non moko ayele koka a toujours ba problème. À part que memelo ba problème, oye komona keno a diviser on a battu trop, a séparer on a battu trop. Donc catégoriquement mi yebela déjà mi yebela keno azam toi bien te pembeni na yo. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens bazo sala ba erreur ya. Muto za pembeni na ye ya bengi conseiller. Mais na sima ko benga ye conseiller a osunga ye te. Il y a un conseiller eza mutu o nanu a cause la fanatique na yo te. Un conseiller pour ceux qui osa fanatique déjà hypocrisie kozala. Il faut osala net netre ya koloba keno là je suis dans un des conseillers na ye. Situation nyonso o ekoya. Attendez ce qui est vrai na pesa exemple pour vous comprendre bien. Bon monika nenge ce qui est vrai. Ba yo ki ba émission salemi mama seka. Pour ce qui est vrai abima ndenge abima ki wana sûrement ba solola ki na sila. C'est que tant que peut-être conseiller na ye alinga abima ndenge abima ki wana te. Azaki mutu moko boye il faut toujours koboma kamoto un conseiller eza oyo ayoka ka kotoyo ayoki kotoyo pour a protéger nanu mutu na ye.
pour ceux qui problème quand ndenge bima ki na mama moseka ok siko na problème ango et pas mutu na yo tala boye mama moseka lobi boye abomi boye ozo bimisa mutu na vision na ye ozo bimisa mutu na ba penser na ye moko o azaki peut-être asala eloko moko boye bokotisi ba biloko moko bokotisi ba tout bokotisi ba jalousie parce que ozo conseiller muninga bien te lorsqu'il y a un problème ata président de la République ndenge azawa ngana lobaka mutu akozwaka nga conseiller na ye akopesaka nzambe ne merci parce que lelo tozomona obengi mutu conseiller mais otali conseiller azosala nini aosunga yo te otali plus oza na conseiller na wana oyeko se retrouver que non okomi na ba rancune ebele na bato okomi na ba problème ebele na bato donc okoka lisusu ko se ressaisir lisusu na yo moko te ekomi kaka soki ya lobi mbala moko yo pe pou osaleli yango tala ba erreur auto omona voir même atana ba pasteur tala ba erreur auto omona peut-être atana na ba milieu mususu social peut-être na ba mutualité na ba nini lelo ba conseiller ba obebisa image ya ba leader mais ba leader pour na ko se ressaisir eza problème lukozala na conseiller oyo kutu nanu azana na sens akibo moto azana sens a pardon na kati na ye azana amour na kati na ye parce que situation nyonso koya parce que ndenge toza boye bandeko anything can happen donc tozala après la situation nyonso koya ya bientôt ya mabe soki ya mabe ye leader soki azana conseiller ne pembeni conseiller ne il faut maîtriser nanu ye mais lelo quand il a boyeka namoni peut-être nani tonton Mundirba a fingi bela nga siko naza conseiller peut-être ya bela nga bela omoni ndenge za wana Mundirba wana longola ye non conseiller za bongo te ozo baby c'est ta dame ozo baby c'est esprit ya leader na yo conseiller osani conseiller ko bomelande na ko bomelande Mundirba na moto Nathalie nabi aza pe mutu anyama te po ekoma ndenge alobe boye eza pona nini olandeli otali ba paramètres nyonso lelo mokili to kabwana c'est juste parce que les gens bazana na réflexion les gens sont toujours prêts ya ko se séparer ya ko se diviser ya ko zwaka kalika mbala moko na première volet allez indi lelo communauté lelo ba comédien lelo 2026 c'est aussi la thé. Toza awawa, il y aura au ba témoigner pekap. Basala di kopa. Ya po ba quoi sa belle vie. Des artistes et comédiens. Bosangani po boko isa mutu moko. Ya. Ce que vous avez qui parmi batu oyo. Bosangana peut-être pour na okitisa peut-être na belle vie wana. Mais botika pe ko kitisa été. Ya luke longi nzambe senga nzambe bolimbisi peut-être ça peut moment ya koloba keno il fallait yeba nzambe na moment oyo ya koloba keno to sali makita pona moi so esimbite ya soko yeba nzambe te yeba nzambe ya koloba keno Dieu existe Dieu existe justice na ezalaka ezala ba artiste ebele ya poto ya diaspora. Pona nini ya sala aya kuta biso to bandana ba CD to bandana ba na ba soki ba cassette ba nini ya yeko ya en ki exemplaire wana te ya eloko nzoto babota makanango omoni étoile mutu babota makanango balongola kango te étoile etikali étoile ate ko bundisa mandenge nini eko éclairer kaka allez-y comprendre ki mutema mabe yango oyo tozomona ngo na ba communauté na mitema bato eza pona nini au juste ndima do ya muninga oyo do yo zana ngo sambela nzambe ke no Seigneur fungola nga do na ngai David asengaka do na ye pa nzambe Seigneur ouvre-moi les yeux namona les merveilles namona biso nyonso ne tozabo tobotama mutu na do na ye linga siko dona yo efungwama ekofungwama ndenge nini senga nzambe siko leta yo ko senga okoma na jalousie na envers batu mususu okoma na jalousie envers batu mususu et puis il faut ko yeba ke no do ya muninga eza ya muninga ya yo eza ya yo
biso nyonso tokozala level moko te. Belle-vie wana zo koma filmet. Tozo sepela belle-vie. Mais belle-vie siko a joué film ngo ye moko ti. A ko jouer film na ye moko te. Asa na besoin batu o ba ko accompagner vision na ye wana. Siko na yo mutu o zo ko accompagner vision na bazo futelo mbongo likolo na ngo zo chesu mutema mabe na mutu wana. Bozala ka ndenge ni bosala ka ngo ndenge ni. Maman Marie-Jeanne Bololé, alobi mabete, alobi bien. Ce qui est à côté positivité, na koloba bongo. Ce qui na koloba côté négativité et comme memela e problème, ya koloba keno, ye mingi ba mona kende na bela production. Ye mingi azande na bela production. Nde loko o eko fingela e, pourquoi ko bima bongo? Apesa peut-être Belle-vie des conseils. Apesa makolo poussière conseil comme d'habitude. Apesa lesbienne nani des fois on a conseil. Yé moko nanu ami conseiller. Yé moko nanu boy. Yé moko tokomona ngo bakomatise na miniature. Mais ce que lobi que non, réseaux sociaux on a évité. Hein? Yango chinois oyo. Kolo soki YouTube, soki chinois, soki nini yango nazo ebate. Te nani TikTok des chinois. YouTube ezalaka nani nzambe langa. Nzambe. Natika ko comprendre likambo te. Toyaka awa ngana lobaka. Soki mabe moko eye. O peut-être nanzela Belle-vie. Na koya ko ganga wate. Belle-vie na opesa Belle-vie conseil. Na conseil soki naza numéro Belle-vie. Na luka Belle-vie peut-être na privé na PCF conseil na privé. Donc ki koya nango awate. Pourquoi je dis ça? Na loba par rapport à bandeko oyo ya bandeko oyo ya nani? Ya Sila. Maman Marie-Jeanne Bololé tango abimi boy alobi. Peut-être a olobaka ke no basololaka, bazana problème te, voilà. Mais azana courage wana te peut-être ya ke no atinele audio. Azana voix mususu te oyo akosala nini akozwa Sila. Bandeko, omoni monde lelo conseil et comment komemela bato ba problème. Mais soki okutani na mutu apesi yo conseil, yebisa nzambe merci parce que cette personne t'aime. Aniya mono na mabete. Mais c'est le contraire. Oh maman Marie-Jeanne Bololé alobi a fingi Sila te. Et ça parmi babilo komoko o ezo kende ko kitisa visibilité na ye, ezo kende ko kitisa personnalité na ye. Mais batu na ye bazo mona ngote. La preuve aneki sortie médiatique ya Sila. Batu belé balobeli yango et na ndenge moka ya mabe ya koloba ke non, il fallait pas. Il fallait pas. Yaya, mabe ezala kaliwa. Lorsque tu as une bonne moy, tu as une chance à kubongisa, tu as une chance à kusala nyonso. Parce que les gens l'embêtant oiseau renouveler le souffle de vie, c'est-à-dire que non azoti que le temps, ya kusala nini, ya kubongisa quelque part. Côté peut-être la koloba que non négativité, il fallait pas maman Marie-Jeanne Bololé à l'obelango et dans le sens que non, na cadre peut-être que non bango kuna ba comprendre que ba azanani. Pour ya ko conseiller nani Sila. Nana ki oloba pe que non a sali hypocrisie. Ce que ozana batu ba ozana courage ya ko yebisa Sila te, du moins elle il y a eu audace na ba artiste et comédien. A fingi payete. A talisier danger. A talisier danger. Pour y paraître si la nenga zana to bengi na amoni numéro za comédien moko boya jouer pa na akoyamba kututé. Tam super ko zolbi na zana tournage ami che busy. Donc aboy na ye. Banani bazo entouré yo. Apesi conseil wana. Banani bazo entouré yo. Est-ce que bazana besoin na yo ya au percé? Lelo tozo mona ba pasteur rebelle bazo gafé na ba cher. Au mona pasteur a mati na cher boy pas aya tindike li bordir mon ndimi na kati église. Bino bokanisi tango pasteur a mati kuna abwaki eloko wana
bordure na mondimi na ye na kati église eza nani automatiquement allez-y comprendre que non eza maman pasteur soki yo siko pasteur oza na vision te nga na yebi pasteur moko boye na Lubumbashi pasteur wana maman pasteur aza maman moko kosepela na ye te je vous dis. Or soki otali na pasteur conseiller liboso eza maman pasteur bon je ne sais pas le pasteur moko boye azala na ba pasteur o penza ba tanga classe penza ayebi principe ayebi qu'est-ce que une personne ou encore ayebi moi si azanani parce que moi si dès le début dès le commencement yaya moi si déjà bimisa virus na ye oya koisa Eve nani Adam ezana eza Eve yaya eloko ane landaka ti lelo. Si tu es un leader, osa peut-être un pasteur, oyebi nature ya mwasi, yaya oza na ba limite moko boye ya kopesa ka maman pasteur peut-être ba biloko moko boye na église. Pour église ne panzana te. Parce que nous les femmes là, tozalaka na esprit moko boye ya bien kakate. Le bas peut-être que nous ozala mwasi moko boye pe oza na connaissance ebele. Mais ce que vous avez la connaissance et bénété, yaya, poto, hein. Pasteur Amati kaka na cher boy pas na tongo bomadi bonjour pas abandi ko boy ki la bandimi. Yaya, allez-y comprendre que non, azo qui déjà injection à moi si nae. Ce que vous avez pasteur moko boy au comprendre, au comprendre ou men binte, au comprendre ou men moi cité nature à moi cité. Yaya église ne ko panzana. Tout le monde a une église et panza pour ni pour maman pasteur mon na Lubumbashi awawa maman moi si na songi moko pas comme possible mais au tali pasteur un bon pasteur prédication amour donc aza très bien pasteur wana na autant ka kutu kombo na yebi pour bakata ka ba enseignement et belé sur TikTok et belé mais moi c'est azane na ndako yaya sikoyo pasteur asa yebi pe caractère à moi si na ye ayebisa kaka na ba département nyonso akoloba keno bo supporter aza mwasi na balaki eza on dirait nde fardeau moko boye nzamba pesanga bo supporter maman pasteur qui songi na département ba maman pasteur ostonga maman pasteur donc azo remplir attaque nini mon côté a accompagner mobali ni na ministère te pasteur pe ayebi yaya ezana ba pasteur o ba yebi ke non moi si nanga yo azo bebi église ako casser na babiloko mususu na kati église pour na avancement église na. Mais est-ce que vous imaginez mobali o peut-être que non azana na raison azana na éducation de base te botali peza azana connaissance peza ebele te o nyonso moi ça komona il faut que vous ayez mutema munene au moins batu lokwa ba belle vie wana baza batu moko baza na ba mitema minene mutu mususu oki otali façon mutu a réagir kolinga te ozwa moka mbala moko boye mais comme maman pasteur soki amoni bongo ok et pas pasteur lobi pasteur a étouffé pasteur azo matana cher mbala moko na kobwaki la mondimi wana soki yo pe mondimi oza souple te o comprendre te wana ke eza libanga nani soki oza souple o comprendre lobi pour okati église après le lobby au pasteur au koloba ke non muto kaka nga na sambelela ye mais tu oublies ce que toi tu avais fait na cher siko eza pareil le quoi si la za fille aza mon fille te pardon excusez-moi c'est une dame ya koloba ke plus tard akosimbaka mutu soki bozongi na bémission nanga na loba ango ya koloba ke non carrière à sila na nzambe te sila aza mutu moko boya elle oublie que aza na courte joie vie ya a Jésus avancé akotika na ndenge aza wana te nzoto wana ekosa été bonne mine ekosa été c'est-à-dire que non bano bazoya lobi bakeni banini bango nde baza ba remplaçante na bango sikoyo balobaka ke non il faut totala suka na biso nde problème
o lelo tozodonda na sa mokili oyo suka na biso ekozala ndenge nini siko suka ya sila bato nyonso trouble yaya akomona bango te ne kozala moment si je savais mais laissez-moi vous informer que non lelo belle vie attaque que non belle vie a commis na level moko que non avandi a osé sous musalate elle sera heureuse. Je le dis avec conviction parce que je sais voir. Tant il y a reine naie, elle n'est pas problématique. Mon kilitozo mon andenge bazolinga ko silisa ye. Tant il y a reine naie, elle ne fait que partager la joie. Tant il y a reine naie, elle éduque la masse. Tant il y a reine naie, elle a interpellé la communauté. Tant il y a reine naie, elle ajoute un plus na kati ya bomo ya batu. Siko boye bisanga. Suka ya belvie ezande. Ngana yo to yeba te belvie azana coin kuna belvie azo travailler te. To sa cotisation. Ba mama to sa bo toki luka belvie. Parce que na temps ya reine ya belvie. Moi il m'arrive des fois na tala ka film à belvie. Ma mis ce kitaranga. Poani. Parce que na tali idée à filmer. Na tali bela ninga okena batu. Nabité. Ça c'est un domoko boye oyo. Il faut to yebaka ko protéger ango. Malheureusement. Ce que tant aussi la lelo reine na ene ko si la revanda. Batu ba ko ko rappeler. Batu ba ko rappeler ou encore to banda ko se rappeler nata ya sila sila na batu na ko finga batu espèce la kite ya témoignage nini wana ba collègue na yo ozwa ko minimiser bango belle fille wana abengi dina na zo jouer na bela production tozolo baza na tournage siko belle fille ça la ka sentiment belle vie ça la sentiment pour ceux qui ont qui mutu moko ça la sentiment mais tout le monde a nani qui c'est dinana everyday na bela production belle vie tango bengi dinana na minute et ça par rapport à quoi atali que non place oyo dinana ne fois pesanga oyo ba douceur na ye c'est-à-dire que non mutu nyonso za mal nécessaire na kati ya vie ya mutu oki kwa koloba te que non la fille balobi que non apesa kanini te et tout non mutu nyonso za utile. Pardon. Franchement, la grande famille, voilà. To chité dans un film nabiso po et voilà le dimanche. To chité na film nabiso. Nini totala kilobi na 8e épisode. Nengi basololaka. Na botio. Na bokolio. Okoli. La plim. Oape mwana liboso. Mwana liboso azaka charge, azaka remplaçant ya ba parents. Pouvoir on nzamba pesa la mwana liboso. Non na yoka tato isanga te ke mama ba yo lukanga na mwa peti ya mina nga moko boye aye ko lukanga yango yo za mbali te mama so lo kana omoni mwana ya mwasi azaka na secret na mama te po mwana ya mwasi faut zo mama camarade na yo po ngane na kusungona ba conseil na ngande esala ke etindo ke liboso ya balabala baby sao yebisango za katana moi chérie na yo moko te oyo soki pe ndenge ni koyokanga soni te mwana ngaloba vérité parce que nga ajini nozo beti na listo ba mibali bo sina za aja memelo mobali na côté lo mobali na katanda bébé 25 ans ozala ngo ba obala te bana ba 25 ans ba obala te libalo voisine wana en face bo bete so maman ekolo yo aso pekisa bana mikebe asa na 23 ans. Mais mon bal est là, bah pesi super famille pe lati, bah pesi bon on dit bah la pe bah bini pe bah sali mariage religieux, bah lati c'est pe bag. Nde yo 25 ans. Loba na ngali kambango ngakolo ba age te poza de ana age okenanda kuna open na mboko za na bana misa to clôturer pe ko bota. Na lembi yote il faut kende. Ba lembaka te pourquoi loba bi na lembi yote. Et ça age pe faut so mobile obala. Obando belaka ba jina ndako na ngana ba lolendo ebele te.
na bondeli bino pe militant ekoki nga pe mama na nga la mama na nga pe omoni nga te ya makambo libala te tosola bien naoloba no eloko mabe te naoyo biso vérité age yango oyo ya kozwa mobali azwa na charge age yango yango oyo kozela 40 te 30 te age oyo elongi eza nano ya boye ezotakata nzoto ezotakata nde yango babanda kobwakelaka yango mai mpo fleur yango ebota kitoko nazoteya yo fozwa mobali oyo ofandela nga na ndako aka namonaka mwasi moko angalaka ngba ntongo etani kabelo ti awa nzoka azaka nde na mobali te naza besoin obalela nga obala zwa mobali abala opoza l'exemple mpo na leki na yo leki mpa mona lokolo yaya abalinga mpe nasala efo naluka mobali ya malamu asala nini nabala po soki amoni yaya abali te ye mpa yebi yaya aza mpa mama ti lelo aza kolia kaka nga mpe nasala nini navanda na nga naliaka oyoki nga la plume te nazoyiso vérité po onti omona lokwa a charge nalia na mpe mingi te mwana wana nda liaka komela bajipa pamba ngaka mpona simbi kopa jaune makambo nyonso ebimi yango nayebisaka yo ozala mayele te ochange te ifale kuta oyebisanga mama olobi na ngai loo moko ya bien mama me nde eza wana te mosusu balingaka na bango nga te basalaka nga ta china nzela te na trouvele yo solution obie te mama te na mwa copain mo tovivaka na ye mais ali tookee na ye naomona mpenza tokosuka bien baloba bongo yo te mona yaka na merigi po mwengaka na meri wanshi na yo yanga na yengaka makambo libala na agino bakoyisa makambo libala te age yango mama asolana na mwana mpona makambo libala te bakosolana no makambo libala te me kokende wenjo so okende ochange na échange ya $1000 oyebi nde bazalaka keso na Mama Top na ye komona ke na ye comprendre c'est une femme insensée na kati ya filme oyo akomi su koluka mwana ke non ata mobali ezalaka te comportement na yo mama yo kanisi ezalaka nini comportement ya Mama Top eza lipamboli mpo na bana yaya nazwi bino deja ntan molai ere moko na ozonga mpo na décortiquer film esu kitoko nde bacomportement yango tozoloba ya bamama Top yango oyo bacomportement tozoloba po soki na bino banda kosala baémission kaka ya kobanda kopesa baconseil yaya na kotalema te les gens veulent toujours bapolémique soki kana nsima bapolémique wana toya na conseil parce que nous là nzambe abengi biso mpo na eloko wana yango bomonaka na bafilme ya Belvin azangisaka koloba eloko te ya koloba ezalaka toujours parce que ça m'inspire. nazoya azela naza ndako naosala elomo vite fait naoya te lado nazala kimia te nazoya yo commande nazoya te neso no n'importe quoi alongwa te kala te nasisi nanga déjà j'arrive chérie impoli ya famille na biso tosukaka te naki impolité sango entre biso na biso ti odéborde okomi su na gindeni non mais gi abengi nga ayebisi nga bino mais omanke respect to le bonka bongo songa na problème na ndako nanga tikanga na gérer makambo nanga yo ko bando kota to bando manke okomi tina camarade mobile nanga eza sens na Mariam ye manka ki respect vanga na manke yende mtabanda kiti par rapport à quoi bino mbaye beaucoup mamba ko manka na ba respect banti ndeni ngai ye ayokuta na vandi aoluka pa bless ba fcb ke papa bless ati so ba benga ki na téléphone ebisa zela na avandi maman andolo bopesa na ba conseil te na famille na bino to ezaka ndenge na bino pour comment moi ça libala ko se comporter ndenge grande sœur na se comporter nazwi temps koyoka ye alobi asilis na se papa izanda kunote soki wana droit ko éduquer moi si na oseke faut éduquer ka moi si no basi nyonso keni ngam tabakwiti aza mutabakwiti zalaka te moi ça libala zalaka bongo te na sona ba yaya mutu ni yango linga balobila ndeko ne bongo ata soki eza esolo zalaka bongo est-ce que tali yegi yaza nani so azalaki ta seme kino na nga naloba bon aza raison mpo mbongo libala na bango peut-être mosusu baolobela yango sikoyo ye aza nani kaka nde azalaki simple invité nde siko azwi courage ya kota na vino bandolo bana sepele nango te yango nazongiselaki oyo apesa ye ngai après so ayolobani na regretté pourquoi nakotelaki ayolobani ayebisingaka ke yo manque respect aux bêtises olekani maloba et tout donc alors que
azo osalaka bien bébé ye kuta lobi mabe koleka osalaki bien yo kotraite nga muta bakwiti te etali ndako na ye ya na ndako na nga manke nga respect obi ke so nayebaki ezalaki bona nge mpe na manke na nga na bakiseli ka mankima na bakiseli yango likolo masanga yango na mela yango na monoko na ye kamara nenda koyoka nga eza bamanke ya respect yoko bando débordeli nga bongo te ya na ndako na nga finga nga bando juge nga onza na fungolaki masanga na fungoli munoko na melisi masanga ngo ye blesse nda koyoka nga ndete mobali ndaza mobali abombaka mwasi na ye osale bien makambo nyonso ono ya oloba na mobali nomutayebisi osale bien bébé prochainement mpe au moins prochainement abandeleli esu makambo yango manke mpe na respect osalaki wana oza mwana mama na nga oyaya olika bamama onde bazala bamama bazala babola balingi kobondela mingi oyaya boye tinga mama likambo mingi oyaki mosala oyaki okota na vie privé ndako te donc simba linyuka na wana torchon eza mpasi bapesanga conseil bapesanga epa ya biso leya kuta bapesanga conseil kuta esimba te bonka ya ofungola mba heureusement ka nazali te mpo na nga na pete mpe kablese yanga asepela na nga pete chance kaka kuta moso ezalaki ya kuso ezalaki leya po leya azani ya zoba papa natuni oyo famille ya ndenge nini oyo famille ya ndenge nini don blaise nayokeli mawa don blaise franchement nayokeli mawa siko eloko ezoleki Maman Étoile, aza artiste. Maman Étoile. Non, cette dame-là, elle est fin. Donc, c'est vraiment que ça trophée na Bellevue TV. Je ne pense pas qu'elle a osé. Tala ninga zo fongo la misu. Tala image zo pesa biso ne longi na ye. O tali bo ndako ngo na yaki nzambe na nga boss musubi. Ba réalité o biluka luka ya musala oyo donc sikola minute ezaka kenonga na zoyanga MP ngana zoyanga MP siko attendons voir présence sa maman Étoile na katia ndako wana eza nini pe parce que acte ya Maria acte ya bayaya na ye otala keno baza na famille moko problématique siko so na obina loba na kene nango na spiritualité bato moso mabe c'est trop de spiritualité yaya bomoni ba Maria famille ya ba Maria bale ya ndenge baza wana yaya il faut balika na délivrance parce que soko tali ba acte na bango eza ba acte moko boye baza ba inconsciente na ba biloko ba osala. C'est comme si bazo bango mulimo moko boye batia bango mulimo moko mususu ya kenon ya sasa ki bomoto ezala te. Comment est-ce que yo leki azo peso oye ko gangela leki na okenon yo komi lisusu na nani na gingombe ndenge nini ba manquement ezala kaka ya biso kaka na famille ndenge tout ça. Imaginez azo tombola manquement na bango bazana nango ezala kaka ya kati ya famille komi lisusu na camarade mobali nanga. Bongo te bongo na ko sepela te. Et Maria eko expliquer réalité ndenge ezalaki abaluki nzoko salaki est bien et boy bisanga wana eza nini envoûtement est-ce que moi si a oki ozala bongo moi si libala leki impolitesse lokwa Mariana ata bino moko attendons voir suka na bango parce que ce sont ba actes na bango ndeko memela bango bako zana ba culpabilité plus tard. Maria zaki mutu moko boye keno langage na ye comportement na ye wana nde bebisa ki pe yaya na ye donc ozotala pardon je vais me blesser là-bas. Nana kopesa bango conseil ba parents bazate bango na bango bazo swana bango na bango ba impoli bango na bango langage Maria jusque là azo se ressaisir te ya koloba keno comportement na ngai et c'est pel saki yaya te ye pona ye il fallait kaka yaya taningi na mankaka yo wana yo il fallait nano yamba kaka bango oui to boite yaya blessure akati on y blessure à kati ndenge bimisaka yaya surtout siko soko za mutu moko boza na molimo mosantu te na kati na yo
nde eloko ezangaki mpe Léa te. Léa soki azalaki keno malgré keno baswanaka impolitesse boyeboye mais saint esprit eza na kati na ye elle allait comprendre ya koloba keno na miniti eza libala mwana epu akibimaki apesi babénédiction wana baacte na biso nde ememelaka biso baproblème plus tard yango monaka tosambela toujours nzambe asungaka biso les actes banani bakozala na culpabilité awa biso totala kaka mama top pardon bandeko tokutana air moko bon dimanche bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.